ba bougumestre au tengesone bougumestre na biso ne bougumestre komina ngalima. Bon, tu évites un emploi et ba côté si ko nim dazo mo opportunité otambola. O azaki en place. Ata ayebi ata arano bate solo ya elongi ya ponti. Moni comment babi to pesa ba chinois bazaka honnête. So pesi ba musala ba sa musala honnête. Moni en to beto na carrière zelo yango. Bazelo yango na ebiti aba so binomo bozo ka ba kondina biso. Boza mité ya malamu. Boza mité ya malamu. Toza na posa ya bolamu ya mboka na biso. Mais ben jeune na biso vraiment, so to pesa bino confiance. Nous pe besoin c'est la biso confiance. Ba pesi no confiance lo moi ni ka pom pamba. Ba mon na bo intérêt na bino ba travailler ko futa ba mon na bon to éviter ça qui problème ya financement, to ça problème nini. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Oui, shalom, chers internautes, les amoureux de EHP Media. C'est bien moi, votre humble serviteur, on entend moi communément appelé la conscience de mieux faire. Alors, merci vraiment pour la confiance au besoin de continuer à faire ça EHP Media pour la Rolanda. Comme on vous avait promis que Torozala toujours on a pour Nabino, on est là. Droit Nabino et on est devoir Nabiso. On est là toujours pour être sur terrain, pour le club élément. Pourquoi pas pour me la bino, Matéa, le Mesana, et pourquoi pas aussi vous faire rire. Donc on est là. Et aujourd'hui, toye na cadre ya Matéa té. Aujourd'hui, toye na cadre ya théâtre té. Et na cadre ya découverte. Découverte, to découvrir nini. Alors, le lot toye na cadre ya découverte. Je pense que bon, mon abino moko TV et radio té. Où en sommes-nous? Toza na Selembao. Oh, toza Selembao. Oyo eza maya makelele pour certaines ya bato ba yebiango ba na poto. Et je dis merci, je peux pas commencer pour te dire un grand merci à maman GH, ya papa Osé Amani, maman Nangaï, ba motebele Nathan est sur terrain. Bien qu'il Nazaki un peu malade, mais si ça va. Alors je dis un grand merci à celui que j'appelle 3 fois plus que Ibenge, mon coach. Le cordon équipe Bumba, merci à toi. Merci à la simplicité. Oh là là, Brice Bilima, car la simplicité a un nom. Merci à mon ami Nathan Zaou depuis Paris. Merci à mon ami DJ Lutonadio depuis Paris. Merci à vous, merci à un joueur, star, ya ballon, Abel Mwamba depuis Rwanda. Merci à vous. Merci chers internautes, on est là, Toza Awa Maya Makelele. Alors, et là on y est sali ketoya Awa. Je pense que bozomona nengeni tozali, bomona place tozali, bozomona pont oyo, oyo babanda yango depuis tangu ya président na biso Oazalaki Kabila Raïs et aujourd'hui te retourna et là on ne sala ke ba misala ekatana. Banani o bazalaka na charge ya rotonga pont oyo. Mbongo bima belé. Ezali nzela oyo erosunga makasi eza nzela oyo ezofongola ezosangisa Selembao na Kanluka ngamo bozomona wana eza Kanluka. Alors pont oyo fage banda kuna bomona ka neni ezali banda kuna tingam oyo. Alors on va essayer un peu d'interviewer quelques-uns to me retourna bana mabele toeba au juste eloro nini oyo esala ke ba misala ekatana eloro nini oyo esala ke ba continuité. Parce que tout le monde a comment on a que c'est que mbongo bima ebele. Est-ce que ezala mbongo? Est-ce que ezala nini? On va essayer un peu de prendre quelques-uns. Alors, on est là avec vous. Merci beaucoup, merci. On est là, to mega rozoa déjà moko tout le monde déjà papa kuna mpandi. Ah, bonjour papa. Oui, bonjour. Boni. Très kitoko vraiment. Na moni yoza moi mabele. Oui, moi la mabele vraiment moi na état plus artiste. Artiste peu lisusu. Donc et pas artiste, je pense que chers internautes, on voit beaucoup plus de précision pour y être moi dans ma belé. Non pas seulement moi dans ma belé, mais artiste. Donc, à Rosala, vraiment la précision européenne, ça biso. Alors, artiste, Tomoni, Oyo, Babandengo, Kitoko. Alors, Lelo, Oyo, Tomoni, Moussala et Katanara Aboué, va continuer à l'issouter. C'est dit à quoi? Ouais, Moni, Balobi, initiation, une fois présent, Raïs Azalara en place. Zara prévu tout mon ara mutazara ministre na biso ya nini ezaki Thomas Lwaka ndenge ça il te perd le azaki ministre nini mais le lot to yo mona ba changer mais
et là ko ça la que pont vraiment freiner babi ki mutema beso e continue politique et même et qui n'a partout. Ouais, bah continuer biso peut-être ba limbisanga na mon terme ba aki bazala ki vraiment mingi ba tiki ba charger ba bloc wana ba ki trop soif d'argent. Ba ma soif d'argent, bon pesa ba mbongo ba ça musala o ga mwelo mo elo mo bien bon vraiment et ça ça commune seulement on a commune ngalema. Donc pour munene pas 100 mètres. Donc bazu ba mona bango ba lialia ba mona bango ba travailler ba travailler na pont a ba futa mati. Oh. Donc ce que tu dit bien et loro oyo empêcha musala oesi là ezake mbongo ebima ndenge kana meko bimate. Oui mbongo bima a ezana ngo problème ya ingénieur te ce pas problème nanti. Il s'avère na ba ingénieur na bango na ba ministre na bango so bazaki complice. Ba mbongo ba no l'intérêt ba poche na bango ba wele ki intérêt ya peuple te ba zo eloko kitoko boye mais to pesa kaka grâce na président na biso Fati Beton. Et il y a une initiation, tout le monde qui est gouvernement a besoin de Argentine Ngobila, auto yawa, auto mo betement tout. Et tu es biqué avec Fati Beton mamunyo ça bien. Avec Fati Beton mamunyo ça bien. Alors banani o bazaki société nini o ezaki en prise en charge il y a construction. Bon, société o ezalaki en prise en charge ezaki Aron Sefo, Aron, société Aron bon ndemba qui charge wana, mais tu es bisa bango bureau na bango yangwana na ngamba tika kuna vendre échantillon. Na ba tracteur na ba tika kuna tika ba bureau tracteur ngwana tika la wana mais échantillon en tout cas to ba initiation oyo neti po munene boye ebongaka faut pesa ba chinois pour ba ça m'a tout sa chance ba chinois pour chinois ça que malgré tout ba sala ni mais nous avons tout dans notre pays tous en ingénieur tous en mabanga tous en zelu ezana eloko moko te o ba ko importer tous en ciment mais pour na nini ka faut ba chinois non moni comment ba bi to pesa ba chinois baza honnête so pesi ba musala ba sa musala net moni en net to beto na carrière zelu yango bazelu yango na ebiti aba so chers internautes je pense que vous mona zelu yango toza pena na maya makelele zelu yango toza na eloko kutu ya kolukate il suffit ka mabanga la fois passée to la kise bino ndeni tozaki kuna pena na Kinsuka pêcheur neni mabanga ezobota libanga ezobota likoa mukolo na yango donc libanga eboti likola libanga. Alors awa toza awa na maya makelele zelu yango yo ba construction nyonso bozomona ba ya so mazelu awa. Alors nous avons presque rien à craindre. Nous avons rien à chercher. Alors continuez. Ouais, yango parce que il passe kawana et on te bike obike na Congo na so toza ingénieur. Mais ingénieur na biso vraiment, so to pesa bino confiance. Nous pe besoin c'est la biso confiance. Ba pesa nous confiance lo moi ni ka pom pamba. Ba mon no bo intérêt na bino ba travailler ko futa ba mon na bon to éviter ça qui problème ya financement. Tu sais problème nini. Tu éviter vraiment. Est-ce que vous avez déjà eu le temps ya ko kende ko luka batumoko boto boluka chef du quartier to bo sali pendant moi groupe de personnes mo boke luka pe bourgmestre na bino bo me peu retourna pour na marambu ya pont. En tout cas le grand journaliste Nathan Mambaba le premier nini au moins ba bourgmestre au tengesone bourgmestre na biso ne bourgmestre commune ngalima. Bon, tu évites emploi et ba côté si ko nim dazo mo opportunité otambola o azaki en place ata ayebi ata arano bate solo ya elongi ya pont oti. Merci beaucoup artiste, merci. Toyoka bango pendeni ba loba to moni maman na biso pe kuna mama Yohana Zoya. Ouais, bonjour maman. Bonjour papa. Ni santé. Kitoko skandozo mona bien. Merci beaucoup maman Mapamboli. Alors le loto beti pe tour na mabele na bino. Toyoko mona initiative kitoko oyo gouvernement euté robima e bandaki. Alors toza pour ça toeba eloko nini oyo esala ke musala oyo esila te. Bon merci papa. Omoni ki motima mabe soki koti na kati ya likambo moko boye makambo na simba te. C'est que to pèse sa chance et pas ya président biso Fati Beton. Ta mususu yene nga yewana likambo pon oyo solution ko zwama. Ba o bazala ki aktakaka. To mona ki koto oyo azwa telo boko wa kota zo le boko te na poche. Est-ce que banda gouvernement sika oyo bandi et si ba beti déjà tour est-ce que bino si bo commis déjà et pas na bango ba beta ta tour ba ya rotala po bango baza ba omniprésenter et c'est nga fagi moi groupe de personnes moko boye ba sangani kepe romona voilà pour na problème ya pont oyo po za musala kitoko ero déclencher banzela ebele et si embouteillage tout ça. Bon papa fait outo bani siko. A outo le ba outo ko répondre yo ba question oyo posé a outo ko répondre yo très bien. Ba outo ki ko ya ba betaki moi tout mais si siko solution de zoté. Au moni pont oyo ka ndenge tozo lobela eta solution ya bana seulement una bana ya
kaluka donc bameka kosunga bango mpo oyo eza nzela na bango semba ou bazwika transport ebibi ekaluka okitambo bakemba mo baza na facilité so bameki mpe kosuka bango lelo oyo soza enseignement mpona okende kitambo foke nzela nini papa kaka mai nde ozomona boye ti okati kaka boye pu mpo ofuti mwa 200 mwa 100 okati papa okembala moko kaluka obimi kitambo so oyo na transport na yo ozwi mwa mola obeti kuna ozwi transport mais la mingi mpe okende kaka molar donc et pourtant nzela ya pembeni eza awa soki basisi pont awa mbala moko ozwi kaka transport awa moke oui kaka ndenge olobi so basisaki pont oyo benga bakozwa transport bango bakei mais eza pasi toyisaka neti babeveni bio balobela yango bienvenue bio lobela yango c'est que bien kosala bien ozomona donc eza ka pasi. Eh bien, merci beaucoup, chers internautes. Je pense que Binomo Bozo Kabakondi Nabiso, Boza mité à Malamu. Boza mité à Malamu, Tozana Posa ya Bolamu ya Mboka Nabiso. C'est ça. Tozana Posa Bolamu ya Mboka Nabiso. Ceux qui biso moko to bongisi Mboka o te, baro uta libanda te ba ya bongisa Mboka oyo. Lelo o soko moni ba memba chinois wana o tozolobela. So moni memba nyoso wana tozolobela wana. Bazoya kosaba aventure na mboka o parce que ba omona biso moko déjà tozosaba aventure na mboka o. Nazongi epai ya papa fe nanga toloba topesa ba chinois biso ato ba ingénieur makasi ti. Pona nini te ba kosimba pont oyo. Topesa ka ba chinois pona nini. Biso mo ba congolais. Monsieur Aaron wana azali nationalité ni. Ngakutu makambo. Mais c'est Aaron wana c'est un congolais bapesaki bapesi yeta aventure asali. Eza bongo mais gande tolobeli ki motema mabe ekotaki ya pa linga zo mwa 10 francs atana poche ne wana pa linga zo atana poche ne pokuna sunga libota na ye mais bongo te faut ko taka na souci ya bande ko na mino ba congolais c'est que eza bien et tikito moni muninga la passe otiki ye yango tozomona moi to sunga mezate yango tozomona moi to sunga ma ezate merci beaucoup maman. Eh bien, chers internautes, on est là. Tous en a souci na biso. Donc tous en a souci na biso car nenge balubaka. Congo ezana posa, to Congo azana posa ya batuka te ba utalibanda. Ezana première richesse oyo to négligera na mboka na biso eza bolingo. Parce que ce to lingani to rozana capacité ya kosala vraiment ka ndenge elobami. Si il n'y a pas l'amour, laissez-moi vous dire que tamutu o azo se contempler na yemoko net o ebi ke mbongo mutu mutu 10 personnes balia et empêcha plus de milliers de personnes et empêcha bango. Pourquoi? Parce que yon dimera koza na mbongo na poche na yo. Alors lelo eza le rôle à l'obité Fati béton ngana benga yo béton papa s'il vous plaît botel la biso pe non ka oyo. Nous faisons notre travail, notre boulot et Zara sur terrain image la bino. On n'a pas l'amabilité de faire au-delà de ce que nous faisons. Bateau baza awa baza le roi de voix sans voix. Bisonem to ya to zuma lo bana bango to memi yango pa na bino. Pepe d'abord, c'est que Fati béton. Yo za béton ya munene. C'est que yo si ça makambo. Po biso lisu na biso eza epa na yo. C'est que partout, là, Fati béton. Merci beaucoup, chers internautes. Je pense qu'on va essayer un peu de sillonner, on va essayer de marcher. Tomere un peu tala, to koma penza, bon mais mona réellement nini o fagi basala o basala te. Nini o fagi basala te. À sillonner partout, on me remonte un peu point en haut. Fagi basala nini. Il y aura des inserts, la caméra déjà, il y a balancé déjà. Point wana oba sundola. Point wana et merci beaucoup. Nous sommes arrivés juste à la fin de notre émission. Comme on a toujours dit, awa eratarate. Je sais que le gouverneur de la ville, papa ya bana ebele. Papa, je pense que yomoro olekagi awa omonaki maramnyo sondeni salamaki. Alors, le peuple d'abord, Fati béton. Réellement, il y a encore de boulot à faire. Le pays est en cric, comme on a toujours dit. Le pays vraiment est en baisse, mais on n'a pas de choix. C'est vous qui êtes là. Alors, misala rosala yango.
si réellement ça misala rosala yango. Merci beaucoup et nous avons beaucoup plus confiance à vous. Et là, nous tendons vers la fin de notre émission. Je dis un grand merci à Maman GH, à Papa Osé, à Man. Merci à toute l'équipe technique de EHP Media. Ciao. EHP Media, la chaîne qui vous édifie.